Réalité africaine. Qu'est-ce qui se passe dans la coutume na biso? Quand la famille, à toi tu as coutume parce que coutume est quand même facilité. Toi tu as coutume quand même diable a lukaka et loko cause à la passe pour na batuba kokisa. Il y a un moment na chango coutume. Évoluer na ba Congo. Comment on appelle ça encore? Oya mbongo. Mais non comment on a mbongo yom ta supporter la famille. Nkodia. Ezo sungake bomengwa famille et kendeli bandate. C'est un paradoxe. Les gens tu fallait au Seigneur biso surtout bato to kailo banzambe to koisa. Les gens tu balé yomoni satan azo s'accrocher beaucoup plus, azo karma beaucoup plus na ba coutume pour na coutume kanga via bato. Moi c'est na mobali à fragrance bazo commettre adultère. Il a fallu ba na bango mi balé pa yeso a juger bango mais ba tiki mobali babi yo na problème to kanga ka moi sinon. Donc coutume et puis ça de tout mon mususu épargner mususu. Donc c'est ça, c'est ce qui fait la coutume. Et puis c'est avantage dans mobile, dans mobile ko sala ninga ko sala, mais moi c'est soka bimi chibao. Vous voyez. Bana poto site ya sikeye. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner et belé. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV. Bisous, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bandeko balantia Kilongo TV mbote na biso mbote lisusu nde na lobaka isengo za yanga kokuta na bino lelo naza na isengo makasi parce que na ya mamusala na nzambe moko to sola naye to betane lisolo nini to kosolane par rapport ya ba réalité africaine. Qu'est-ce qui se passe na ba coutume na biso? Balobi coutume na biso il faut to sa yango ndimso balobaka peuple sans culture aza peuple moko mort pardon. Donc il faut azana culture, il faut azana coutume. Eza bongo bokoko na biso jamais okokima bokoko, jamais oko éviter bokoko. Il faut to zana yango. Nazaki na pasteur moko soyepe pasteur so nende babenga wa ba yinda lobi Kongola comme okima bokoko na ye po asela bokoko ba paya. Yango azokoya na Bible nde balobaka mon peuple périt faute de connaissance. Peuple congolais azo périr parce que azoboya coutume na ye, parce que azoboya culture na ye, kasi azo embrasser culture ya bapaya. Azo culture ya ba juif na congolais relation za wapi? Culture ya bana Israël na mu Congo na mu Luba relation za wapi? Yango tozana pasteur Herbi toyambi lelo awa. Bonjour pasteur. Bonjour Parad Mavinga. Et c'est moi yanga ko yambayo mitune ko za mingi yangai biano o mboka yo. Lelo to kobeta lisolo ya ba coutume na biso. Lelo to moni coutume ekomi ko boma. Coutume ekomi ko kanga. Liboso coutume ezali ko tindika bato ba kende liboso. Ne pete so to za na yo lokolo moko yepsepso na pa na yo coutume ezana onini. Coutume ezali ensemble ba règle au batumo ba sangani. Ba voter ba loi moko oyo kotambusa peuple mon songolo, c'est ça la coutume. Biso le batono sala boy tozongi sa boy né na parlement ba député ba voter ba loi né ba koma ba loi, c'est de même na ba famille de sala ma biso coutume na famille na biso coutume ne kolo na biso. Moi na par exemple soit botami na âge à 3 mois to bois na mai 3 fois to bois na mai to bimisi bois na mai wana coutume na biso. Peut-être coutume na biso ndenge ezala peut-être coutume na biso il est qui a kubala te avant yaya eza coutume donc le baba le qui ata ju mobala bien kubala te pourquoi parce que y a na balité donc coutume na biso kintsudi
c'est-à-dire noko akobala mwana kasina. Ce sont des coutumes. Donc nous sommes des coutumes. Donc coutume qui tu dis peut-être que ça n'a pas te belé le lozo souffrir na libala. Pourquoi? Parce que bah pèse la imbongo fallait noko na zoyer mais du fait que noko na zoyer à cause à peine étranger mais souffrir na libala. Oui, abali libanda mabote ça azali lié na coutume parce que mutabongo pendant qu'on luka différence des coutumes et landie. Coutume na biso moi si so akufeli mubali il faut pas sokolaye basta moi bikila. So ba sokoli était coutume hollandais il faut agir contre eux à moins qu'il y a qui manase le boko Yesu Masia Nazareth ce qui a kenase il y a le boko Yesu Masia Nazareth mutabongo coutume hollandais parce que coutume na biso pasteur Chibaou veut dire ce qui de gombali abali moi c'est que moi c'est un triché coutume hollandais mabe koyela exactement coutume hollandais mais selon la Bible aussi c'est mabe comme être traducteur nadaena mikboy ko ba oui dans le temps dans livre Jean chapitre 8 bah ezali mobeko pepe kisamaki to moni comment ba scribe na ba docteur de la loi ba kangaki moi sur affragance de lit ou a commettre adultère comment ba ya qui n'est pas Christ pour na juger mais Christ sous quand on a longisa que c'était la coutume pesa ki ba ngonzela ba lapider moi signyoso pas ko commettre adultère donc chiba ou pek na boye moni diable a profitaka mingi koto diable a lukaka lui douceur au kota même na kati ba famille tocha coutume parce que coutume kanga na facilité tocha coutume ko kanga diable a lukaka eloko ko za la passe pour na bato bakokisa ya mona chango coutume mais quelque part ba coutume on peut ça bien neti bande ko ba yindo temps na solina ba on va faire voir que coutume et ça avantagé et ça protéger moi c'est tricher na neti ba luba Chibaou na kintu des permettre famille évoluer na ba Congo comment on appelle ça encore oya mbongo mais non comment on a bon on supporter la famille nkodia ezo sunga ke bomengwa famille et kendeli banda te quelque part avantage pesant à coutume parce que vous les chrétiens vous ne pas dire seulement vous les chrétiens va comme bimsa coutume n'était ça purement bondoki par Rabbi Bible bin livre Proverbe chapitre 10 verset 22 au but son bon samaritain to benga P 10 22 le but c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin kodi eko pambola mututo contraire moni satan na so pesi na gauche par Rabbi ozelo na droite so satan na pesi yo na gauche na droite ozelo loko eleki o pesi yo na gauche donc c'est comme ça diable so pesi yo lipa ozelo pied boulangerie ozelo plutôt pesi sac à farine so pesi sac à farine ozelo la boulangerie pas non donc le diable est comme ça diable ko pesa muto lo côté sans intérêt parce que kodia na lelo so kanga ba famille bato zana bato beli ba komo kufa koza ba kodia kotonganda ku c'est bien Bible bin livre Matthieu chapitre 16 verset 26 le bilu tomba nini muto akuzwa agane bomengo nyonso mukili muto andima zwa kodia mais a perdre âme nae muto andimi kodia za lokola sali alliance asala alliance na sata do a vendre âme nae soko muto ateki âme nae tozelani pa nae muto bongo enfer eza pour nae akobeta tout le temps attaque na église muto bongo enfer destination nae commis enfer pourquoi parce que andimi kopesa âme nae pa satan c'est ça donc c'est pour dire que coutume et ça m'a bêté, bah tu vas voter la loi. Mais Satan a profité de la coutume ou sous net, il n'a pas mariage. Ou tout ça, la coutume. Et par exemple, ça c'est accepté. Dans la Bible, le mariage coutumier. Coutume mes amis, et l'eau qu'ils ont protégé, ils ont tambusa, ils ont tamou songolo. Par exemple, biso na femme na biso muto alinga bala mo na biso. Faut pas ça biso ça qui a mongwa. Ça c'est la coutume. Il faut te respecter parce que ils ont droit aux opés ça ma peau muto zo moi aussi. Mais sur le bien moto biso fanda so muta bali mo na biso abotane bana misa tout biso bana fanda biso na coutume so bana basuka na mibale non on est ce que comme lo mususu comme bondoki nto ba libala to zena ndeko moko bo asalaki nde na kinto ba kanga lupangu asali kanga lupangu azui mwasi asengi mwasi baboti pe mwana et puis mwasi akufi famille ya mwasi balobi bango ba yebi teke mwana bango akufi il faut ndekwana abala nanu mwana na bango bon makambo okunda bakotala après ndenga coutume na bango bon ça c'est la coutume on tolo ba coutume eza bondoki comment muto ndima abala muto akufa bilobi na livre nzamba lobi na Genèse abil l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme nzamba lobi te s'attachera à une femme morte à une femme vivante donc bako bale bembete moni coutume mingi zoya zo pona ko kanga biso na marambe belé ba domaine belé comment muto bimisa dot pona muto sakufi pourquoi pas bosenga kiango tango pour nité bosenga tango de son vivant tango akufinde bozo on beaucoup mo lukelo musuna sima parce que derrière toute chose papa Rabi il y a un esprit c'est qu'il y a un esprit ozo courir derrière makamwana d'autres ba pesa ngo po muto azana bon jamais ko pesa ngo pona muto akufa
au pesi d'autres pas mutu mo za na sama beli bala ngo sala na sama bele et ça le matin yo kufa ko rejoindre de ton deni. Donc c'est pas ça. Donc c'est pour dire que ça batu belo baza okanga ma pourquoi parce que ndelo ko bala libala bana. Bon, bilo mususu ba coutume mususu ezana ba anti-valeur ba coutume ko anti-valeur ozoya pour okanga via batu. Lelo batu mingi lelo pa arabi baza okanga non parce que batambula ki bien te mais ba coutume landi bango yango yazo ko empêcher bango ba fonga na vie. Donc coutume ndengo wana oh faut bala mo na biso papa ka bala ebembete quand même. Babala ebembete muto azaki moi ça azaki vivante a du temps bala était temps akufina ki bala. Donc voyez, c'est un paradoxe ça. C'est un paradoxe. Les gens tu valais au Seigneur biso surtout bato to ka lo banzambe to koisa. Les gens tu valais yomoni satan azo s'accrocher beaucoup plus, azo karma beaucoup plus na ba coutume pour na coutume kanga via bato. Alors que le banzambe il peut ça loi était pour na kanga bato. Le bin dans livre Jean chapitre 1er verset 17. Le bin la loi a été donnée par Moïse parce que sans la loi smibe ko soke zate liwe kozalatek masumu kozalate mais masumu ya kaka tangu loyer. Le bin dans Jean chapitre 1er verset 17 la loi a été donnée par Moïse parce que loi Moïse sali kolula moi ça moningate ko yibelo ka motute ça c'est la loi mais Christ a yakité pas la loi a même la kibiso grâce nangambo à droite il y a gauche il y a la loi mais nangambo grâce oh et la loi et la grâce c'est la grâce qui est plus forte que la loi et grâce et le kaglo na makasi parce que muta même la biso ngolo za na bon moiti le l'autre donc la grâce est plus forte que la loi donc ngolo nzambe ya Yesu Masia Nazareth yango zo permettre biso lelo yango zo ko silisa malembe ba coutume oyo ezo kanga via ba na nzambe au mona musu peut-être azan étranger mais coutume elandie partout sikazali donc ba coutume lelo e komi moko biloko ezo kanga bana na nzambe pe ba pagano bato neso bazana ba famille o remarquer famille bazana ba logique mo ba vivra so bimina ba logique wana makambesi ba souté à tous à maïla, à tous à ndeni, sur le respect du principe on a été et si mat oh muto souvent muto aza parfait zate par rabi, muto aza parfait na mukila zate, muto attribué chaka, muto akuya à des moments à l'autre. Donc tant quand il y a la coutume, quand il y a des lois, c'est pour dire que muto akuya kana mibeko. Donc ba coutume vraiment il y a normal il y a normal ba coutume d'être à mariage. Ils ont pas coutume mais ba coutume o ezakana kolantsama ba biloko musu na sima il y a un esprit derrière. Vous voulez dire que ba coutume on faut to bannir ango to longola ngo nyonso to tikala kana mariage ne ba senga ka dot tout ça. Bon par rabino to lo ba que moni bato basala ba coutume bato ba fota ba coutume. Bato ba fota ba coutume la plupart sont des sorciers. Oh. Oui, dans ba famille des ancêtres non? Ba ancêtres beaucoup plus basala nzambe te. Basala ba koko, basala ba koko, ba ancêtres na biso mo basala ba koko. Basala ka nzambe te. Basala kanzambe te ba ancêtre na biso basala bokoko basala ba moi basala banzamba moi bakoboko basala makambo belé o pesa nzambe lokumu te so makambo wana bakanga mingi makanga makampo na défaveur abatu ezana ba famille aussi te kama na coutume ezana famille musu ba génération musu te kama pendant que to lobeza ba génération c'est te kama o remarquer batu bazali lié tellement na coutume à tel point que muto fongwa mazate sur tous les plans sur tous les domaines bande ko makambo ya coutume oyo Nazana dossier nango tellement munene on ne saura pas parler de ça na émission moko et papa Herbi na ke na matanga moko tozena koko noko ba pese parole na cimetière azu etati ambila comment on appelle ça encore régime ambila alobi azu abambi yango na mutu ya cercueil bou c'est-à-dire tout celui qui o nyoso azana base ya liwa ya ndeko wana il faut ndenge bambi les opela ezotela na régime ezo voilà mubandolanda na moko ndengwana mususu toke azui bakundi ebembe na nini na comment on appelle ça flèche hein flèche basimbisi mowe flèche ti bakundi na flèche mususu kombo il y a des choses comme ça moi na botami banjo sokole na mukuwa ya likaku to ya mukomboso. Il y a des choses comme ça. Et ça tellement belé ndenge lobaki awa mwana koksi un mois baki babwaki na mai na ebale babimisi mwana or to ebiki na ebale pe milimo ya mai ezaki belé. Donc eza na babiloko belé oyo tant mususu to kwa kolobela nyonso ante na émission moko mais à ce que vous dites Parabi nangana bakselo moko eza très important tant oloba bazumwa basozi na mkuwa makako. Quand ça Parabi les kaku sakufi mkuwa likaku. Et osani na via mutu. Et au Baksanine, c'est qu'il y a un esprit derrière Namkou, on n'a pas rabi. Comment Moukou Likaku a koufi déjà, si Balié Moussouni, mais non, si Moukou Likaku Sokola Moine, Tala, dit le Banzambe était abisso autrement. Ce que Likaku on peut sonner, ma casse Likaku Zagi, non, on peut comment ma casse Likaku.
Donc c'est pour dire qu'il y a un esprit derrière mon cou, donc il y a un esprit, parce que derrière toute chose par Rabbi Mavinga, il y a un esprit. Donc les cas où akopesa mutu makasité, les cas où akopesa mutu makasité, akopesa mutu forcité, parce que les cas où on peut akopesa mutu makasité, ça kufa déjà muku anae. Ah, par Rabbi. Muku, ceux qui Samson abomaka ba Philistin na muku wa Anne, na mâchoire ya Anne. On est acquis selon la révélation parce que la parole de Dieu est codée. La mâchoire là, c'était la parole. La mâchoire là, c'était la parole c'est Christ. Le livre Jean chapitre 1er verset 10 à 12. Plutôt Jean chapitre 1er verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc mâchoire wana c'était la parole. Mais on a utilisé comme étant la parole de Dieu, mais utilisé on a soubassement spirituel ou qu'on nous na vie à mutu plus tard. Donc on remarque mutu mo ba yebite basokole na mkuwa ya likaku remarquer mutu komo sieta mutu komo matabanzete pamba pamba mutu komo sala boye mutu komo esprit ya likaku kasi beaucoup de esprit nyama na bo mutu epa mutu fait beaucoup sokole tana likaku munoko mo azanga makasi na famille mais besoin mukuwa likaku bo sokola mutu donc bakutuma na tout eza ba tu valeur we sengeli biso ba na nzambe to kwisa so mutu mo le kana ba pratique ndenge na par Rabbi c'est le moment où Kalonga sur Masia Nazareth c'est le moment parce que pendant que mutu ana ozala bongo a passé toute sa vie dans la loi sous la loi et puis sous la coutume et mutu parce que a passé toute sa vie dans la coutume et puis coutume wana et banda toujours kolande qui t'a de génération en génération parce que banda ko ça la transmutation partait à 100 hommes mutu azana je pense c'est ça par Rabbi mobeko nyonso o eza pour na koboma mobeko zo pesa basa lisomo chibaou so lande esprit nango eza na pona boma eza c'est une punition que mutasali be photo punir que mutasali be photo punir ndio tout dans le livre Jean chapitre 8 dans verset 3 bakangi mos o afragan deli bando commettre adultère mais bazuka yemo ko bayine pena Yesu batu basala eko batu mbale mais bakangi ka mos point batiki mbale moni coutume ezakana ba injustice na kati par Rabbi ba script bakangi mos na mobali à fragance bazo commettre adultère il a fallu ba na bango mi balé pa Yesu a juger bango mais batiki mobali babi yo na problème to kangaka moi sinon donc coutume et puis ça et de tumbo na mususu épargner mususu donc c'est ça c'est ce qui fait la coutume et puis si avantage na mobali donc mobali a ko sala ndinga ko sala mais moi c'est soka bimi chibao vous voyez balobi teki mobali pe soka bimi akelinga mais balobi chibao ezaka pona moi so abali. Vous voyez la loi coutume et puis ça a avantage dans mon tout monde et puis des avantages dans mon sous. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est très bien. Je crois que vous connaissez le pasteur Herbie. Il y a adoration. Très prochainement, tu vas aller solo. Il y a Frimona, les fruits de mon âme. Et ça va album Oya Bimsaka Bimsaka. Banjemba Moza Kitoko Boyoka Kamon Ming to Beta Kampe. Ah, Panabiso Frimona. Et ça prochainement tu vas sous adoration mais aussi ça n'a pas coutume et ça n'a tout passe coutume ça n'a tout passe c'est que coutume il faut carrément tout tika yango mais bande ko na biso ba yindo ba bi jamais to ko tika coutume abi wana nde tamboleli ya bakoko na biso ya ba yindo to zo tika coutume na biso poto zo coutume ya ba juif to zo coutume ya ba étranger ya bande ko ba mboka ba paya quelque part. Vous ne voyez pas que vous avez une moins raison Par habitude, coutume va pas été, sauf que nous utilisons la parole de Dieu, nous utilisons la Bible. Tout ça là, c'est pas la coutume, c'est la parole de Dieu. Tout temps la coutume, la parole de Dieu a des principes à respecter. Est-ce que vous avez la Bible, tout temps c'est le principe de la parole de Dieu. Alors que la coutume au moment où l'obéla. Okosa le kobo okosa la ni deux coutumes au mutua kangami nango toute sa vie et demeurer na kati okozala ko vivre na dépendance moko songolo coutume même biso dépendance moko songolo même biso ba problème au songolo remarquer na kati ba coutume de bandeko na biso ba oloba ndeti toloba bato ba yindo on est de noirs on a des peaux noires bien sûr mais bi le bina biso puisque les enfants participaient au sang et à la chair Christ lui-même a participé au sang et à la chair afin que a sauver mokili mobimba sauver bateau bandimeli bandimi ko pesa bon mais bango pas dans livre hébreu donc c'est pour dire que bandeko oyo o balbaki bon ba biso to ba yindo to sel ba coutume ba yindo je crois ko pesa ba dot et ça coutume bandoko ba koma o to la ta veste c'est la coutume ba coutume wana eza nango normal mais on remarquer ba tumiso ba comme tord kango na ba sens on remarquer coutume o to sel on pesa bien té
to balisa mwana to komona ba groupe électrogène na tanga kala ba ko basenga ba groupe électrogène basenga wote par arabique tant que la groupe électrogène est raté na calendrier ezaki kolema ezaki nini mais le comme groupe électrogène ba komusenga carton makayabu ba komusenga basaki ya nini do sentir que coutume wana de plus en plus to komo komisango pour kilo moko boye kanisa ndiko na moko linga bala par arabique basenga écran plasma basenga moto écran plasma so bali totika na coutume totika na wakala batu mutanga bala obina ye ça va yala na mungwa yala na mapa yala na sukali yala na café zo mo sikende mais pourquoi bango ba yino ba bitotika coutume bango ba commencer na makambo o tinda plasma basengi dot $1050 bato basengi bana posa bana esprit muso na sima makambo ba linga ba sima makambo bango ba loba donc c'est ça basengi plasma basengi basana minene bamso basengi sac à farine donc somme tanga la boulangerie na fasenga farine na libal donc c'est pour dire tala coutume ezana ba aventure ebele par arabi ba aventure ezebene ba coutume o donc bandoki bazo profiter mutu so alinga chaussure noir au PC à chocolat au remarquer ekotiki ndoki pourquoi parce que azo ki chaussure à chocolat talinga à chocolat donc coutume ezana ba makambo ebele ezana ba esprit ebele na sima nango o soki mutu mi pesi penza nango akomi mo wumbu wa coutume donc mutu alingi mingi loi akoma mo wumbu wa loi parce que ça passe le quoi tout ça ba imparfait to accomplir nyonso na mbala moko donc to koyaka toujours mais grâce ya Yesu Masiya na o memela biso ngolu na makasi na biso te seneni par la puissance ni par la force après ce molimo mo santu na nzela na nzambe nde le lobiso ba Kristo tozo koka ko se retrouver to bima na ba loi o ya famille ba coutume wana donc c'est ça. Ça c'est très bien, il faut to bima na ba loi ba coutume à famille et wana bozomona ba coutume on peut ezaka ko réclamer biso aussi longtemps tozo bima kaka to bima ba coutume et to comme na biso na suka ya liso na biso ne bité ya ba César. Et bah c'est ça que ndeko ozolanda biso na Kilongo TV chaîne chrétienne chaîne évangélisation ndeko so ezana ba pratique mo salama na vie nao. S'il y a des pratiques qui ont été faites dans ta vie, c'est le moment il y a Luka délivrance, c'est Luka Jésus-Christ de Nazareth à Kangolayo. Peut-être aux Aka Kintuyo qui tika mbali na Afrique, peut-être aux appels en Europe, nous nanga, peut-être aux Asie, en Amérique, en Océanique. Ndetoloba, ceux qui quelque part aux Aki, aux victimes à Kintsudi, c'est le temps où Luka Yesu Masiya Nazareth. Comme témoignage, ils ont ndeko moi si babale na âge à 9 ans. Yaya, âge à 9 ans ba kebali sa moi. Ba pesi ba jula mbongo na âge à 9 ans sans le savoir et puis mobali ya guna été. Mobali agune donc atikala ko sala choix te na vine donc ntango comme na 17 mama koti na ndako libala atikala ko sala choix te na vine donc qui tu déjà ba imposer mutu donc qui tu donc loi coutume eza ko imposer batu ne loko batu ba lingite donc je loko sengeli to bois peut-être que le cas ba pratique lo lingana et comme tango ndeko nanga mobali pe moi sozo na nanga partout le monde ya luka délivrance et pe na Yesu Masiya Nazareth batu mi le ba comme victime à souffrance à cause de ba biloko lo la boy. En tout cas bien aimé c'est le temps to racheter temps ngongo yango luka délivrance yo o lekana ba pratique lo lenge oyo Yesu Masiya Nazareth za prêt pour no kangola yo vraiment tika kola pambola yo et surtout bien aimé Kilongo TV na linga ki bien aimé to s'abonner makasi chaîne oyo za chaîne zo pesa so ba enseignement partout pas to zali ndeko nanga mwasi ndeko mobali o s'abonner na chaîne o Kilongo TV bien eza pour intérêt na o l'action comment ko vivre o l'action comment ko mena na makolo Yesu Masiya Nazareth o l'action comment bien aimé peut-être ça ba pratique so sama na vie na yo na ba ndoto lota ba biloko mo boy menzela Kilongo TV au découvrir comment faire pour que la situation aux Okanga. Je pense que c'est ça par avis. Merci beaucoup pasteur Herbie. Je pense que boyoki makamba lobi yo oyo oza lié na coutume. Coutume na mne kanga yo. Bala tso singa luketo yebati na te. Omona pe ya rouge. O te za nga coutume na biso. Biso na coutume na biso oyo boye basi balia kate. Soki mwasi akufi fo ba sokola yeba sala soki bikila kila. Coutume na biso. Biso na coutume na biso fo yo obala noko na yo to obala ndeko na yo coutume ngona ni asala tuna ka stata na bino tuna noko na bino na asala coutume ke na coutume na biso ba de sokola mwana na mkuu wa likaku ou bien na crâne ya mboloko e uta wapi makambo coutume na biso za kabu coutume na biso za kabu surtout na makambo libala coutume komi na mwa buzoba mingi ndeko za partout zolanda biso ceux qui émission o intéressé yo ba numéro est affiché benga ceux qui peut olingo sola mosala na nzambe o bengi o kosola na pasteur Herbie yo ozo nécessité prière to pe délivrance ko hésiter te chance yango epesa melio occasion yango epesa melio saisir yango ndenge nini osala makambo esimbaka te ndenge nini na famille na bino kaka mutu moko nde azala na mbongo bino nyonso ye kama ta supportaka bino esama wapi mpona nini kaka ye nde azala na mbongo
réalité zébélé en Afrique to bondela to luka moyen ya délivrance to longwa na ba lien wana to longwa na minyololo ya coutume et izamala mpona biso. Merci beaucoup na Koko de Madasi Mabilili, merci Egor Silou, merci Epa Nathan Kifuta, tokutani bongo mbala sima numéro ya sika Kilongo TV. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV bosa abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso Kilongo TV bijou bye.